que depuis qu'à Zawana, il y a ce qu'on appelle des ratés et beaucoup d'abus. Abus notamment dans la gabégie financière, il y a des détournements, il y a des sous présidence. Et le pire, ils ont même ma réforme et CENI ou les cavantiers. Mais il faut tout ça la part de choses. Contexte Oyo a joué Bokondi. Oyo tozo kumba mboka o tozanango. Je pense qu'il faut beaucoup de prudence. Mboka Oyo et comme kandeti état moko satellite ya Rwanda. Ezala na armée, ezala na ba service de renseignement, ezala na ba domaine ba infiltrat ki belema na bango. Babilo kwa loka ki ya ba mixage, ya ba armée tout ça ba groupe wana ba rébellion. C'était justement pour na ba déverser ba troupe na bango na kati ya FARDC. En tout cas sur le plan social, na ebisi bino ke bandeko nanga awe komi catastrophe. Awa sur le plan social, sous Félix Tshisekedi, c'est de l'enfer social. Donc awa est comme l'ifelo. Mais ce qui est vrai, Adam Mwana Mboka za patriote. Guerre à bitumba à libération et za autobundaki na régime oyo toleka. Oyo tozo kenenango oyo eza ponato améliorer, c'est-à-dire et si kamabe ezali, faut avoir le courage de dénoncer. Il ne faut pas avoir peur. Le Congolais doit bannir la peur. Si ça ne va pas, il faut passer devant la télé. C'est chez nous, ici. motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tout le mboka Congo bandeko balandi émission ya mokolo mwa lelo bokozongo penza na Réaco News pe na Océan du Congo pe bisika biso oyo tolekaka bokozwa biso na émission oyo bolanda biso pe na bokebi pamba te mokolo mwa lelo ezali lolenge oyo ezalaka mikolo nyonso te boyebi bino banso mazali koleka na République démocratique du Congo kasi mokolo mwa lelo tozali bongo penza na Papi Olinga toyebi te nini ya koloba pamba te biso toyambaka bakongomani baloba makambo oyo bazali nayo yango mpenza mingi ya koloba na bino ezali te matondo mingi na bino nyonso bozali kosabone na Réaco pe Océan du Congo mpe bino bato boza kotala baémission du début jusqu'à la fin bolanda biso na bokebi pamba te makambo ezali mpenza lelo awa po tozali na Papi Olinga nalobi bien Olinga kombo aya bilo mo boyebi ena mwa makambo ayi te na Congo kasi tokoyeba te baali mbota to mpe boni mbote mwana mboka mbote mama nga kombo langa Océan na banza eza mbala ya yambo kasi ekozala mbala ya yambo ya suka te ezali bongo mbala liboso kasi ekozala mpenza ya suka te tolingi mpenza toyeba pamba te toyoki Papi Olinga wali libota moko na Papa Olinga nkoyi to pe boni est-ce que les Congolais ont vraiment besoin de so na libota moko na te ezali na motuya ezali na motuya pamba te omoni fete Tshisekedi wa Mulumba abandaki bongo koboya Félix kobimisa Christian mais d'un coup Félix ayei cela veut dire ba lignée ba combo ekoki pe koyeba po to koyeba yo uti wapi soko zali bongo yo lenga koy to koyeba po to banda komona ete bato la bato bazali bongo komibimisaka mituna bango parce que la Congolais lokwa to koboke na mapona ya 2023 lokwa Congo komi kokene veille la libération o komona bana ya bato biso bato tozoki ba indépendance o biso ezalaki boyete mais bana bayebaki bobe Lumumba mais lelo to komi koyeba banzeza landu lelo to komi koyoka ba polo babimi lelo to koyoka bakingotolo baye lelo to bato bayiki omoni ba messe ko sala mapola nini ba Congo mali balingi moto la moto atonga histoire na ye po ete lokuta yali mo ebele yo pe senge toyeba soki kombo ya linga ya kokutana po bama mpasi bayaki ebele bakabu ebele kabu ya mokongo ali kabu ya moluba ali kabu ya motetela ali yango toyinga toyeba. Bon, cette grande personnalité que vous avez citée, c'est mon instituteur au sens juridique du terme. Donc voilà. Matondo mama Tatiana yo pe sona mo maloba matondo mingi na bino banso baebo ko mesana kolanda biso sur Océan du Congo pe Réaco News mokolo mwa lelo tozali na esengo ya koyamba po na bino Papicho c'est ça Papicho Olinga azali moko ya bali ya bien pena na kitete la Olinga alors bien na kitete la pena Olinga ah you have
Ke Mafumbe. Nalandi accent na ye na accent na yo. Etike koto. Voilà, il y a Azali Moko, il y a Baï coordonnateur, ce qui peut tout le babongo, il y a osons les changements. C'est ça? Ouais. Voilà. Lelo soki toyambi ye tokolobela mambi ma matali politique tokolobela pe mambi ma matali ekolo na biso République démocratique du Congo. Soki tokobanta tozoba osons les changements parce que na mboka na biso changement ezate. Osons. Boko linga koloba nini na kati ya structure na. Merci beaucoup pour la question, maman Tatiana. Osons les changements de structure et botami na poto. Tobundi bitumba ya depuis Tobundi bitumba depuis titan tokomaki na 2006 au tosangana ki to porté Jean-Pierre Demba toké 2011 to porté au Bisso. Moi personnellement pour moi c'est un héros Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Toké naé na 2011 boyebi élection de lekaki to salio to koko sala. Je pense que bandeko a diaspora baza en tout cas quasi la majorité bayebi masolo na zobeta. Si nandenge toye ko décider que toya awa to implanter structure na biso awa na Kinshasa. Osons le changement eza ko viser ba secteur ebélé parce que changement eza surtout il y a personne l'homme congolais au fait. Changement des fois bandana l'homme congolais après to kene na betape musu. Moi ça fait un bout de temps que je suis ici. Je vois qu'il y a un sérieux problème avec l'homme congolais lui-même. D'où il faut d'abord commencer par changer l'homme congolais avant de entamer l'étape Moussoussou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, changer l'homme congolais, la magie. C'est une question magie, c'est une question qu'il faut avoir des dirigeants au Yobaza consciencieux. Au moment où wakala, batanga papa nabiso akala ezalaki so maréchal Mobutu alatinde ti montre ya ba montre yo boye na gauche ou bien lati bracelet moro babanda olata ya ba câble ya cuivre boye au mona ba papa nyonso ba komola taper ba câble wana ya cuivre so alati ba bakos na bango wana bando kangati ko omoni ba papa nyonso ba komi pena ba c'est-à-dire que leadership faut ezalaka inspirant muto azana muto mboka tangu azana volonté que makambo changer et que peuple peut a changer. J'espère que c'est possible de changer. Malheureusement na bato tozwaki depuis 18 ans ya Kabila oye na bao nyonso ba ibele bazalaki na leadership moko inspiranté. Au fait, c'est des gens qui faisaient le mercenariat au bazalaki plutôt wana pona ba se servir ba clan politique na bango, ba servir ba individu et donc changement ya congolais. Et d'ailleurs, je me rappelle si j'ai une bonne souvenance que Kabila et Moka Lubaka que je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais. Et pourtant zalaki un des chantiers prioritaires ya bango batwa PPRD ou AFDEL. Donc voilà. Alors, autant de changements, tu travailles sur deux axes. Il y a un axe à finalité sociale et il y a un axe purement politique. L'axe à finalité sociale, tu salaka, tu sangisa ba maman awanakin, ba maman commerçante, ba o bate kaka, tu ya kana fond moko de départ. Fond wana, tu pesaka bango msu tu kangisi tu endeti awa tu sangisi 10 mamans. Tu peux si bango fond detia $10 na moto. Baza dia na ba commerce na bango. Mais fond on les a juste pour na et booster commerce na bango. Bato bo utaka libanda so boye bozu ebele kuna boye bo pesi bango bambongo mikie bo kangi ba photo après bozongi sou pa mundele bo kindozo. Te wana za na cadre ba association mais le fait déjà mutazo zo kuna zo pesa ta ya mukie awa. Tant que le gouvernement awa a se désengagé na ba prérogative na il faut l'applaudir. Parce que kuna pesa facilité. Moi ndambo mukie wana mutazo kuna. Aya kangi ba photo apona zo lisusu. Du moment où ils ont apporté aide à la population, je pense qu'il faut l'applaudir. Mais Bissoueza n'a son soin, Bissoueza beaucoup plus vraiment pour aider les mamans de femmes commerçantes, pour booster le commerce na bango. Et puis par la suite, tant que bazu ba fond wana, bazo rétrocédé na responsable auto pour na groupe 10% ya somo bango bazwaki. Tant que bazu somo wana pe ya 10% wana apesi suma maman mususu aza na pasi. Wana eza na axe au état social. Mais dans l'action état politique, en tout cas, nous sommes pour apporter changement. Nous sommes pour faire avancer makambo na mboka. C'est vrai que bitumba ya makasi ezaki eux autoleka, autobundina Kabila pour
élection, alternance et salima. Je pense que Bitumba Otozanango Lelo, il ne faut pas to percevoir on a même angle que Oyo Tubundisaki Kabila. Différence ni osala etumba ya Kabila na etumba ya Tshisekedi. Biso pona biso Bitumba ya Kabila ezalaki Oyo Tobanda benga na diaspora la lutte pour la libération du Congo. Na moment Oyo tozali sous ngai personnellement na structure na biso tozali sous na optique wana te ya lutte pour la libération ya Congo. Tolo babongo po banga ba okango na aéroport. Te te ngako banga. Obi papa Étienne Tshisekedi. Moi je l'ai accompagné depuis 2009-2010 na liwana. Papa Étienne Tshisekedi, 100 € pour moi. Il nous a toujours dit qu'il faut bannir la peur. Et il a dit une fois, il faut montrer à la peur que vous n'avez pas peur. Donc, comment on banga, hein? Peur. Ndeti pana biso ezalate. Simplement, touti na bataille na combat ya libération parce que bao bazalaki liboso c'est vraiment de vrais mercenaires. Bataille au tozanango sikoyo, à mon avis, je pense que eza Bitumba ya ko faire avancer makambo. O babengaka na terme ya marketing, l'amélioration continue au fait. Donc il faut tout ça en sorte que et si ka eza mabe to dénoncer pona ba améliorer. Et si ka et simbité to dénoncer pona to avancer. Je pense que le but ce n'est pas de couper des têtes. Le but, ce n'est pas de jeter l'anathème sur tel groupe ou telle personne qui... Non, le but pour nous tous, c'est de construire le bonheur dans ce pays. Et de faire en sorte que le peuple Oyo a se retrouver. Et donc, ce qui est dans optique, dans la dynamique, je pense que tu peux comprendre que Mouto pas la responsabilité dans beaucoup. Ava faillible, ava Mouto. D'où, ils ont un rôle moko citoyen. Oyo ngana yo il faut tout ça là pour tout changer makambo. Moi mboka la matondo mingi la tika ki penza moi tango o spécifié ndenge bolobaka na lokota ya français te bato bayo kwa malamu biso pe to landa na bokebi to yeba penza nini oyo association na bino elingi penza kosala na République démocratique du Congo kasi ba nyonso ya molongo mombo ba kolanda biso na bandeko no ba diaspora ba yo ki pasi makasi ba ete olobi pona Kabila ezalaki etumba ya libération. Mais siko ezali etumba ya komobondisa to kofunda esika o esengeli te mwana mboka. Tshisekedi Félix akotisi biso na boumbu oyo atako Kabila kotaki te toye lesu nde kosala lesusu makasi koke na libération yo komona to komona te ke minéré ya mboka ekende kosala na Kigali incompétence ya lolenge wana toza na 56 milices armées oyo ezoboma bato na este mwana mboka likambo wana yo komona ke toza tokomi na indépendance ou bien libération to tokoti lisusu na boumbu na 21e siècle. Maman Océan, merci pour la question, mais il faut tout ça la part de choses. Naza Tshisekedi c'était. Naza pe soutien à Félix c'était. Parce que depuis que Azawana, il y a ce qu'on appelle des ratés et beaucoup d'abus. Abus notamment naba gabégie financière, il y a des détournements, il y a des salem sous présidence naïe. Et le pire, ils ont même makambuya réforme et séni ou les cavantiers. Mais il faut tout ça la part de choses. Contexte oyo azoli bokondi. Oyo tozo kumba mboka o tozanango. Je pense qu'il faut beaucoup de prudence parce que le lot oyo souhait à Congolais nyonso ezate ke baboma e place azawana. Parce que soy babomié. C'est-à-dire que ba force du mal wana oyo tangi wa oyo bazwa kimboko en otage. Baza toujours actif. Et donc baza toujours actif ezala awa na ba institution na bani. Il faut qu'il y ait un mode opératoire, il y a un réseau wana nyonso. Au moment politique ezaka ko dénoncer té, ezaka ko condamner té. Politique à un moment donné faut que c'est surpassé kota la ba point commun. Ata oyaza adversaire nanga, ata oyaza ennemi politique nanga. Mais point commun nini ozo sangisanga na epona intérêt ya mboka. Et c'est ça la politique. Et yangonde il faut ba homme politique na biso ba comprendre. Mboka oyo ekomaka ndeti état moko satellite ya Rwanda. Ezala na armée, ezala na ba service de renseignement, ezala na ba domaine ba infiltrat ki belema na bango.
babilo quoi qui y a ba mixage, il y a ba armée, tout ça, ba groupe wana ba rébellion. C'était justement pour n'aba déverser ba troupe na bango na kati ya FARDC. Et ce n'est pas facile. Mais place dans une région que constant na biso mibale tous d'accord que sous Félix on dirait coalition wana amitié wana et c'est voilà parce que Kabila quelque part banaki kozala un peu na ba réserve na ba gisement na ye. Et vers la fin même il a été très hostile na bandeko wana parce que a comprenant qui préjudice au ba porter qui pona mboka. Mais sous Félix en tout cas, constat wana ezaki ba Congolais nyonso bazo remarquer que c'est comme si se rapproche beaucoup plus de plus en plus na batouana. Mais ngandenge na yebi que ça peut stratégie parce que politique ezaka mingi pe stratégie. Osasir tant mboka eko kufa bandeko loba. Ngana yoki likanisi moko lobi. Toye tokuti ba mama na mombongo meto pesa bango $10. Ata na koma place na sima. Hein? Mais sikoyo ndeko nanga. Tant yo lobi politique. To salaki maponami. Olobi yango kitoko poto benga na système wana poto kabwana bango mais mutu moko andimi okomisa ennemi ya kala na oki okomisi papa fait sekeli so to landi linia liwana ye euti na bato wana boloko obebisa ye tibaki koboma ye siko nguna oya bomaki papa na yo moto asali bino mabe e mutu wana après okomi na ennemi bokomne baninga ekino lelo mutu wana continuer lisu koboma bandeko na yo propre. Okoloba stratégie nini to ko sala ou leto bunde tumbanga na bengani kamba. Maman océan na bengo deux fois. Troisième fois na bengo na souka émission. Au moni politique balobaka les ennemis d'hier peuvent être les alliés de demain. Au monde nazo loba makambo Kabila lobiso to komi proche à 2023. Soki ba intérêt il y a groupe ou structure associative nabiso ils a garanti na projet au Kabila qui ko présenter ko kamwate lobito koma allié qui croyait qui pensait que la lutte union sur UDPS menée Félix Tshisekedi justement pouvait se coaliser avec Kabila na élément yo évoqué que bango ba bomi papa ba yo mtolobi so za na ba preuve nango qui croyait que ba ko ça la alliance ba kepe na majorité moko na parlement ba kambi mboka pendant 2 ans. C'est-à-dire que politique est dynamique. Il faut parfois tout bimakana ba carcan wana ya ba radicalisme. Il y a l'extrémisme. Tout comprendre ba vrais enjeux. Oyo mboka na biso exposé parce que mboko yo et ça lobby au sali mabe lobby lelo siko yo lobby politique eza dynamique ba yambi o ba bosani. Té na lobby bongo té. To bossa na rapport mapping. Té jamais. Omoni biso na structure na biso un de parents auto portakaye d'ailleurs aussi to solo là plusieurs fois que to porté même pour na la candidat président c'est Denis Mukwege. Je crois que bande quoi pote belé baebi moi personnellement c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et rapport mapping tôt ou tard naebi que et ko zala exhumer parce que c'est ça il faut l'exhumation rapport on a pour na ba condamner ba tout baza cité na kati. Rapport wana pourquoi lelo na fait entre parenthèses pourquoi lelo ils a presque tout fait. Ba Congolais belé baloba rapport mapping mais nan limite ke batanga yango même ba MLC oyo bata cité na kati ba MLC oyo bata na coalition sikoyo na union sacrée baza cité na kati rapport mapping à part bango eza na ba acteur politique belé a na Kinshasa baza cité na rapport mapping mais toza obligé que to exhumer rapport wana parce que Tokoko soit réparation dans beaucoup de sans passer par la justice. Mboko yo to connaître ba crime, ya ba atrocité moko indescriptible. Ba est bitumba bo ka bande ko na bino ba bundaka na diaspora wana oyo vraiment eza bitumba félicité ampleur nango mingi eyaki tangu ba information tozozwa ya bande ko est ndenge nini ba rwandais bazokota bazo violer bazo massacrer. À un moment donné même, le trafic y a des organes humains. Et comment ça les makuna? Dans le rapport, il y a ONG moko, dénoncer qui même la société moko israélite. Oh, ko sous-traité na ba rwandais de telle sorte que so babomi mutu, babomi mama, babomi mwana, ba éventré, ba longoli ba organe. Ba ke na ba organe wana. Il y a eu des atrocités innommables au eleki na est à Congo wana. Et tilelo. Ce qui est bizarre même sous couvre-feu. Oh, Félix Tshisekedi a décrété. Batou bazo continuer kokufa. Pour d'abord comprendre
complicité internationale OESA par rapport à dossier wana est. D'où je senga sur ce moko patriotique. Je senga pe président moko azala élu par le peuple et non président oyo akoyiba bokonzi. Parce que ceux qui président sont élus par le peuple okoza na pouvoir ya kotel misa peuple. Okolobisa bango ke peuple boke ne bosa les cambo et puis ba occidentaux ba ko respecter parce que bango te bato ba nommer. Mais ceux qu'on a mandaté, ozo mona te ke koko so musu ya Félix eza bongo. Bon, omoni makambu ya président élu par tel, par le peuple, ceci, ngana kota kapena na fond ya dossier wana te parce que ngana za pragmatique. Hein, dans un pays réaliste, dans un pragmatique. Il faut avancer. Vous comprenez? Il faut tout avancer. Mais il faut simplement servir d'exemple pour que maponami oyokoya to répéter la même erreur te o yozoloba to répéter la même bêtise te parce que yozoloba ke o ava nommé mais bato musu ba yebiso ke o ava élu o pa o ya na preuve o pa o ya na preuve o babande koloba avant na katiote mais aujourd'hui partout dans le monde bato nyonso ba changer la bango langage mais to ko la kolete parce que tozo qui est vers la libération de mon parce que to bunda ki libération tozo qui a moto mais to soupçonner bongo to zonga na likamno te ngana lobi te ke to ke vers la libération ngelo ko nazolo bababu bitumba ya liboso ya libération ezaki o to bundi contre régime Kabila ah bongo ya lelo contre régime wana ya Kabila en tout cas nabino awa nabiso na poto to bundi bitumba ndeti nga personnellement ba manifestation nyonso na obi bien nyonso o esalema na Bruxelles de 2015 à 2018 c'est moi qui ai fait la demande auprès de la police. Donc c'est parce que tu es que régime on est un régime à prédation et qu'il fallait le combattre régime on est à prédation donc yango moni to meka qui un peu coaliser ba force de telle sorte que to combattre yango mais bon si koyo tozana bitumba ya ko faire avancer mboka zelo mona mboka place ozokende na yibo mo maloba moto olobi bino bato bosalaki yango ozalaki parmi mais est-ce que mekana koyebisa biso bayana motema ya patriote parce que la monique oza patriote est-ce que tu avances est-ce qu'on a libéré est-ce que tu longoli système Kabila est-ce que Kabila est parti mekana koyebisa biso na lelo oyo omoni maman océan ce n'est pas par un coup de baguette magique que makambo ko changer du jour au lendemain 18 années ya bato yo ba kambaki mboko yo ba instaurer système moko ya prédation où ils a enraciné na niveau moko ezo senga pe moi temps pour na ko déraciner yango. Ce qui est yo ne tombo obundi ba au président de la République. Ni ne kokai ko sala pour la libération parce que ça libération. Et ça qui était total. Mais on était là pour libérer notre pays. Mais est-ce qu'on a libéré? Si c'était toi, na kombo obundi, on nga ko lo ba lelo ezanini ou avancer to échec. On nga déposer. Non, nganaza quelqu'un de juste et d'intègre. Qui en 2018 na candidat qui comme étant député national na monaki situation ya mboka ndeza qui en 2018 sous Kabila na yepe mbalo na sali je crois ba moi na sali petoroyo en tout cas sur le plan social na ebisi bino ke bande konanga awe komi catastrophe awa sur le plan social sous Félix Tshisekedi c'est de l'enfer social donc awa est comme l'ifelo sur le plan social. Mais na bandeli pe que 18 années à bandeko oyo tokoki ko changer te mboka du jour au lendemain et zo senga moi temps. Non seulement temps mais zo senga ce que to coaliser ba force autour ya vision ya mutu o azali boso pona to bimisa mboka na libulu. Intérêt ya congolais a été que to enfoncer mboka de plus en plus. Parce que même si on a parti opposition même si aux en a parti à bande konabiso balamuka tout ça intérêt exact que au bon enfoncer mboka dans le trou le but c'est que to bimisa mboka na libulu o ezalaki mais pour na bimisa mboka na libulu il faut que ba vision na biso est converger vision na biso est converger soki to bimisi to bimi na radicalisme na extrémisme et que to ndimi ko solola entre biso bana mboka yango moni c'est très important ba leader wana nyonso ba solola ka pona ko ba ndenge nini tozo mema mboka et le plus important encore Congo oyo tokotike la paix bana na biso parce que situation en tout cas ils a s'est détérioré de plus en plus voilà
tolobela mambima ematali Covid-19 parce que balobi ke na mboka na biso troisième vague eye Papicho Olenga soki tokoki kolobela mambima ematali vaccin oya Covid-19 po tomoni yo oza moko ya bazalaka na diaspora sivo oza na biso na ngai kasi oyebi ndenge nini bobwaki mbela ntongo midi mpoka botelemeli tokomona bavideo kotambola bayo bazwi vaccin bakokangisa batelefone na banzoto na bango yo okoloba nini mpona mambima ematali vaccin ya Covid-19? En tout cas, au état de Covid-19, on sait que les Congolais vont se vacciner. Les Congolais au Baolanda biso ba kende ba zo ba vaccin parce que maladie wana est vraiment mortelle et ils appellent awana na Kinshasa avant-hier na monaki 3 cas moko déjà koufi mais apparemment ils a ignoré la population. Ils a ignoré pour nani parce que ndeti na niveau ya ville à Kinshasa, en tout cas, on a des irresponsables à la tête de cette ville. Et je me demande comment ces gens-là ont fait pour être bourgmestre, gouverneur, tout ça de cette. Et par quelle magie au bakomi. Parce que au moni ba mesure au ndeti bazo zwa libanda. Tant que bazo zwa ba mesure wana baza ko s'assurer pe na efficacité ya ba mesure wana sur le terrain. Awa eza na ba effet d'annonce. Mutoyer a lobby ba mesure mais sur le terrain. Na landi ndeti gouverneur na bino wa lobaki alingi pas a conseiller pas plus d'attroupement, il y a 20 personnes. A pesi ba moi vidéo mo ka lobaki wana. Na ba morgue ba kokuta na ebele ba concert réseau. Voilà, tu te dis que mais ces gens sont comment en fait? Quel degré il y a niveau irresponsabilité boy. Vous voyez? Sachant que sur le terrain par contre on a félicité responsable la police on a mona kazo fournir quand même d'efforts pour na bana. Nous avons des moyens logistiques personnels les a accompagner pour l'exécution de la mesure. Donc il faut que les responsables de la ville aient conscience pour un peu expliquer au peuple clairement. Parce que maladie ils ont mais ils ignorer que couronner ça. Parce que le vaccin, maman Océane, oyebi vaccin ndenge nini bato baza ko banga kozwa vaccin po tozomona ba vaccin to na Congo ba kozwa ngote mona mboka. Te bo banga te vaccin wana eza problème ezali nde ya campagne esalemi ya diabolisation par rapport à ba vaccin. Omoni ba vaccin wana eza ba firme wana baza ba multinationale. Bango na bango bazaka na ba concurrence. Bango na bango bazaka na ba vaccin ba ko yebate pa ba mindele bango moko ba ko pesa lo o da 21 jours ba ko zonga lo ezali te. Ba ko pesa lo o ba pesa ki wana o ye échanger. C'est ko vaccin ngo pesa ezali moko te loko ezaka kinini mutu losa ko mela. Ezali bato na bato ba ko sala. Eza normal ezala moko te parce que ezali ba vaccin o eza produit na ba firme différentes. Alors ba concurrence on a pe ya ba firme on a ndezo sala que ba misusu bato diaboliser ba vaccin mususu. Ba vaccin mususu pe c'est vrai et rataki. Parce que monaki il y a eu de morts hein, na ba potopé il y a eu de morts tout ça par rapport à ba vaccin. Mais je crois au eza awa, au eza dernièrement au ba importé qu'on a ministère de la santé, je pense que moi nalanda ki que moi nombre mo kwa bato ebele pe bata ko se faire vacciner. Il faut qu'on se faire vacciner pour na ko se protéger. Mais eza pe pardon maman Océane. Problème eza kaka que ba autorité il faut bazala responsable. C'est-à-dire que l'autorité faut batalisa bazwa ba mesure. O ezo sala réellement que ba épargner peuple. Na ba mboka mususu basali ndenge nini. Batali ba population o bas exposé par exemple na maladie wana. Eza ba personne âgée na ba oyo baza déjà na ba maladie. C'est-à-dire so be la rendeti diabète, be la tension, oza déjà exposé pe que so malade ne juyo kufa. Ba kawana ba isoler bango. Batiki population le reste a vaquer na occupation et pour nani pona ba développer au ba bengi immunisation collective. C'est-à-dire que tant que bozo ba jeune ou ba en bonne santé, ba maman, tant que bozo vaquer na occupation na bino, ba maladie wana zo se contracter entre bino, ba anticorps na bino, ils ont réagir et na Congo pe loko tozana na ba boko qu'on a bisu ya ba matiti tout ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, ba anticorps et que détruire maladie wana, bo développer immunité wana. Comment vivre dans maladie normale. Par rapport à maladie pour maman Tatiana à côté de Kambango, qui c'est ça déjà la Congo? Au Congolais à Sala. Hein? Mais Congolais à Sala qui?
Kombo ya papa ngo ezoki manga mais kombo ya kisi na ezali mana covid-19 kisi wana ezali. Est-ce que ça prouvé scientifiquement que oui ba prouver makambo nyonso mais azoteka ngo moi ekozala moi motu ya moke mais akufa pe baboma ye babomi eka likola kisi na ye wana mais kisi etikali nango ezali po bana ye bazali bao pe basalaki na ye mosala asali kisi babomi mpona kisi oui po kaka ao défendre kisi na ye ke bozwa kisi vaccin ye bozwa kisi babomi ye po bapesa vaccin yango so nana tuna motuna moko na bapesa bato kisi oyo ezobikisa corona na bakenda bango vite na vaccin oyo bato bakozwa vaccin na baza na nzala baza na déficit ya makambo ebele nini bakoki kosala bazwa kisi to bazwa vaccin. Honnêtement, on a dit que le vaccin est scientifiquement prouvé que est efficace, mais c'est vrai que bah capé, ils en ont battu sous vacciné, mais après bah ont contracté Covid. Donc, au-delà de tout ça, il faut que se remettre à Nzambe. Mais en même temps, il faut qu'on la vacciner. Ceux qui sont en Bolobi, ils sont efficaces et qu'ils ont prouvé scientifiquement qu'ils ont guéri. Il faut qu'on soutenir les bandits qu'on a dit. Pour naba toyeba komela kisi wana. Merci bandeko langai da ebite mama tatara mtabandai na covid kama sio ya kututure yango menga na tuna mutuna moko na yoki yo opostulaki abandi lelo za la bitikation te c'est là le bureau yaki siko bozongi na yoki batio boko sala to pesi mama mo $10 na place azaki na mombongo na ye to pesi mama mo nini na nini ezali oya koluka lisusu ko senga maboko la bakongomani po ete bomoni élection ya 2023 basunga yo po ete ozwa esika wana to ozali kosala yango na bolingo ya patriotisme to oye ozopesa bango na le corbeau et le renard te biso logique na biso mama océan eza ya ba même élection te oboni balobaka na français un vrai homme politique ne pense pas aux élections, il pense aux générations futures. Biso eza pour na ba élection te biso eza vraiment que tozo ndenge tolobi osons le changement to apporter changement wana na ba mama na biso et puis tant to salisaka c'est d'abord que nazota la mama ou azoteka mapa azoteka makala aza mama na ngali donc nazokinde d'abord en tant que mwana et pas ya maman so maman za na difficulté to apporter moi aide et au-delà de ça ba maman ngopé mingi bazaka na ba numéro de téléphone nanga que lelo à part aide wana na cadre association na biso ya structure na biso que moi na beli na ndako abenginga que moi nabeli leki no azangi kisi mais c'est des moments où je n'ai jamais connu avant ni d'Adon ni d'IF. Non, c'est-à-dire que Nassima Nango est un travail de conscientisation. Hein? Donc ko conscientiser ba maman, ko conscientiser bandeko que mboko eza mabele na biso. Maman océan, toza ba locataire na mabele ote. Eza na Congo musu tezo la biso quelque part saute aussi c'est plutôt que na Congo na bien té. O eza mabele ya ba koko na biso. Oyo. Ba Lumumba, ba Kimbangu, ba Bundela mabele oyo. Ici c'est chez nous. Et donc, il faut fournir d'énergie, d'efforts, nyonso que tant que toza na bo mboka oyo ebonga. Et rien ne peut nous résister et à la régime mango militaire ya ndenge nini ko zo pouvoir awa na mboko oyo. Et résister les biso population parce que tout ça déterminé un changement. Vous avez un maman océan. Donc c'est ça qui nous anime premièrement. D'où tous les rallier la population à cause wana. À un moment donné, parce que qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Meeting à Moukébou et Baké, Bapesi, Batou 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, Batou Baé, Batou réunion à Moukébou et Bapesi, Batou Baé, t-shirt, 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 Batou Baé. Donc, ce peuple est animalisé. Hein? Comme ici, peuple à niveau mon corps, peuple la communauté mercenaire, à la merci de tous ces gens riches, oh bah zwa mbongo ya mboka oyo ba garder ngo pona bango et puis bazo utiliser même mbongo pona ba mekaka un peu ko se servir na population. Oyebi mukolo mususu pendant campagne na 2018 tozo le kakota lingwala maman océan na moni mulongo ko banda awa tina immeuble wana. La FC bato équipe nanga campagne bo kitabo ke tout na non problème ni ça kuma. Bake batuni bae bazongi ba FC nga babi camarade député moko a pesi mbongo na ba restaurant na bino a bobenga na malewa. Donc soko ke kuna ozui boula foufou poisson haricot au voté. Donc mutunyo sa le kana ba pesio foufou poisson
madesu pour na bo voter tala mulongo ba papa ba maman pour vous rendre compte à quel niveau ba politique au ba clochard disait peuple. Et depuis ce jour j'ai été révolté. J'ai été tellement révolté, mais donc on a besoin de procéder par plan stratégique. Yango moni phase à liboso. Donc plan A, il y a phase à liboso na biso, et ça to rallier d'abord peuple na cause na biso. Pour nous rallier peuple parce que l'action sociale doit toujours précéder l'action politique pour avoir plus d'adhésion. Na ba mboka mingi ya souffrance. Donc yango moni tozo kene na ba stratégie wana. Mais à un moment donné tango ndenge baloba ke sel ekozala mungu ekozwa na bilei peuple oyo a besoin ya 1000 francs on a besoin de t-shirt et puis pouvoir mon retard résister sous na choix ya peuple oyo ils a travaillé ça les mains et tu regardes tant moké libération déjà tous lui libération wana bino mais ngai ngana lobi boy na lobi te la bolanda ngai Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine ada mwana mboka ada patriote bolanda ngai ada patriote ada mwana mboka patriote bolanda ngai très bien na bino tout à l'heure que naza ni membre UDPS ni parti ni soutien naïe mais je ne suis pas du genre que si je ne partage pas le même avis politique ou que je ne partage pas le même opinion ou que je ne suis pas dans la même chapelle politique avec mon adversaire ou avec mon frère, que je dois lui lancer toutes les pierres à ma portée. Non. C'est ce que je vous dis tout à l'heure qu'il faut changer même façon de la politique. Ce n'est pas parce que nous avons toujours partagé l'opinion politique mon côté que nous sommes bambake karamabanga que non. Félix Tshisekedi avant mon amboka. Omoni baraté zali et ça parfaité parce que depuis Kazawana Moyibi OP s'est installé dans Mboko. Bambongo à l'État. Chaque mois, il y a ce qu'on dit ici des dépassements budgétaires. La présidence. Donc, ceux qui ont loué 1 million de francs congolais dans la présidence, dépassement de salaire, il y a 5-6 millions. Donc, c'est-à-dire quelque part que Magouille moko zo salima wana. Mais IGFO, ils ont inspection générale de la finance, jamais besoin enquêter sur le dépassement budgétaire wana. Besoin enquêter plus na ba oyo ya boye. C'est là où tous remettre en cause l'indépendance il y a IGFO wana. Il y a des ratés, il y a d'abus. Mais ce qui est vrai, aza mwana mboka za patriote. Guerre à bitumba à libération et za autobundaki na régime oyo toleka. Oyo tozo kenenango oyo eza pona to améliorer, c'est-à-dire et si kamabe ezali, faut avoir le courage de dénoncer. Faut pas avoir peur. Le Congolais doit bannir la peur. Si ça ne va pas, il faut passer devant la télé. C'est chez nous ici. Mais ma belle ezali mona mboka ndeko ozoloba wana tozo koma na bisanga suka ndeko na matatiana lobi. Parce que eza na dossier moko photo tuna mamba bakarte bizarre. Le problème c'est tozo koma longo pa a toucher IGF. Mais nazo tuna na lekambo pour lobi ma belle eza na mboka. Tala ma belle yango eza na mboka. Chani Noël aye ko pesa eloko oyo batindi ya pesa. Mais sans savoir que Félix il est angolais. Congolais. Vous avez dit que les gens ont partout. Tant que vous avez Congolais, vous espérons que vous êtes Congolais, Congolais, Belge, Congolais, Français. Dommage pour voter au théâtre de la députation. Pour nous, on a besoin de appuyer. Mais ce qu'on fait. Vous appuyez le Wana. Mais oui, les Congolais, ils ont minéré, ils mettent ça. Mais vous appuyez en Pologne. Parce que ce sont des étrangers. Des bases comme la tête à pays, des bases nous les Congolais, 100%. On a appuyé malgré le bagage on a ndega mabi. Mais mabe nango ezani parce que yemo kaza américain oyo ezobima lelo ya catastrophe moi sina yeko pesa wana to ko yango na yote to ko analyser parce que to analyser. Mais Félix aza angolais rwandais. Ozomona teke tango ba mo ba on ba créer ba biloko pour distraire ba ninga masusu. Obi ke banda na banda makambo mbali boso na ki Félix aza angolais rwandais. Oh, mais na lobi Félix a ko s'incliner na tombo moko boye na Angola na Rwanda na babisika na bango ya eza ya nani je moto ke ko s'incliner nga na keka na France na keka na tombo moko boye na te mwana mboka fe maman c'est mwana mboka Félix aza congolais ata angolais aza rwandais ata mwana mboka congolais mais eza na babu eza moko tolongola rwandais te kobanga wana omoni expression wana kobanga en tout cas pas na ngi ezala yemoko ezo yoka te ke yemoko aleka kala top Congo o chaîne o ya linga mingi aleki pona koloba ke mama nanga aza angolaise
C'est bon vérifier bien. Omoni Oh eza na biso na poto eza te. Te belge eza naturalisation. Mais maman na marde. Azangolais, cela veut dire Félix a commencé à l'appeler. Te maman Marthe azangolais te. Maman Marthe azangolais. Peut-être parce que yo pour changer nationalité. Te. Eza kutu question nationalité te. Ngana changer tanga na mona mboka. Maman Marthe azangolais te. Aza congolaise, papa Etienne aza congolais. Félix aza congolais. Il faut bobimana na eloko wana ya diabolisation oyo na monaka parfois les kana Congo awa yango pe bitumba na biso o tolobi osons le changement, c'est-à-dire mettre le point sur les i. Un chien vous l'appelez un chien, un chien vous l'appelez un chien. Au moment diabolisation wana oyo non, c'est-à-dire quoi à Koko ça en a 25%, et à 50% ou 50, mais ada mwana mboka ya Congo. Félix aza mwana mboka ata ni angolais ni rwandais. Par contre sur gestion ya Félix ndengai na yo tokoki ko se mettre d'accord que depuis que azabo konditi lelo en tout cas il y a pas d'avancée sociale. Chani papa ndeko na biso wana Chani d'abord bao bazo tindai omoni rôle azo jouer wana eza rôle moko eza très dangereux rôle Chani azo jouer oyebi loi wana ekoki ko apporter des équilibres politiques na mboka oyo loi ya wana ya Chani et ko mema beaucoup plus de problèmes que de solutions na tangu o biso tozo luka to sala befort pour na tozana na cohésion parce que toza na division moko oyo justement et outi na maponami oyo banda loba wana ba élection 2018 peuple a divisé il y a deux voilà et puis il y a eu une montée des tribalismes. Alors, tout ça, c'est fort que tout comme on a cohésion, parce que mon côté, et qui s'en sortir, et qui se développer, tant que vous êtes divisés. Bible même et le biango. Un royaume divisé ne peut subsister. Alors, Chani Louana a mené et Japon a divisé beaucoup plus les Congolais. Alors, il faut qu'on fasse très attention. Et puis, il y a la loi Wana. Et ça, une norme juridique. Loi, il faut ça impersonnel. C'est-à-dire, loi, au coco, ça l'a pour la maman océan. Ou maman Nangaya, maman Tatiana. Loi faut ça pour na batu nyonso. Mais Chani rôle azo jouer na loi na yano ba pesi o bazo tindaye. Ezo viser mutu. Ou batu. Batongo yezo viser wana eza pona ba écarter bango na course ya ba élection. Nako citer comme pona na okene par 4 chemin te. Ezo viser beaucoup plus Katumbi. Parce que ce qu'on l'a dit, interview, on l'a dit, intervention, on l'a dit, on soutenir loi wana, c'est vrai que c'est un objectif. Mais il y a mon comprendre que Azo visait beaucoup plus Katumbi. Et comme ma déstabilisation en Boka. Parce que peuple Oazana Boania, il faut s'inspirer dans la situation où les cas qui n'a pas Boka Moussou pour éviter que ma bé et comme la bisoire. Zoaka ya Kosovo, Zoaka ya Côte d'Ivoire. Bayaka na makambu ya ba loi wana ya ba oyo wana que congolais ivoirité babando bi na Côte d'Ivoire na Kosovo c'était pareil bomoni Kosovo de souka bomoni Côte d'Ivoire ndenge komaka et donc c'est très dangereux. Alors ngai makambu ya Chani nazotala ngo na deux axes, soit ba force du mal o ba déstabiliser ka mboko yo o pe bazana besoin ba déstabiliser même ndeko na biso pe Félix pour na chaos et s'installer baza ko utiliser ye Chani. Soit justement, oyo bazana besoin ba écarter, ba challenger parce que ba ebi que bilan na bango en termes de bilan awa na mboka baza zéro et que peuple a renouvelé sous confiance ata na motute bazo lukasuko ba écarter, ba challenger, bato ba ebi que ba kokiko remplacer bango. Donc il y a deux axes il faut que tala et puis ko avancer nango. Mais ngamoko personnellement nazo rejeter loi wana. Chani auti na États-Unis Moka o batu baza ouvert mokili ya lelo eza mokili moko ya ouverture maman océan. Barack Obama parce que Chani azolo ba des pères et des mères. Barack Obama azalaki des pères et des mères mais Barack Obama a tiki plein emploi aux États-Unis. Croissance na niveau moko record Barack Obama. Nicolas Sarkozy oyo malgré banditisme par rapport à politique africaine. Aza des pères né des pères et des mères mais Nicolas Sarkozy na époque na a sécurisé qui France et tous les Français se sentaient sécurisés. D'ailleurs, après, que nous sentons que la France n'est plus tenue. Pas Namboka Nabiso na Belgique, na royaume de Belgique. Premier ministre Nabiso Elio Giropo. Aza des pères et des mères.
aza italien d'origine. Mais Elio Di Ruponde a sali ba avancée sociale ya makasi na Belgique. Oh monaka même ba bénéficiaire ya ba aide sociale au bato baso kana poto wana. Donc le plus important c'est que ya né de père et de mère. O ezali motuya eza nani oyo aza na projet moko ya mayeli ya kosangisa congolais nyonso ezalaka congolais motetela te ezalaka congolais ya boete congolais nyonso autour ya projet wana mpona bafaire avancer mboka mpona mboka esalema bareforme esalema pasi esila bakuluna basila courant na mai ekata na resusu te peuple akoma kolia bafonctionnaire bazalaka paye moyibi ya mbongo ya leta esila bao baza libanda bandeko na biso ya diaspora oyo bazo apporter énormément pour Namboka oyo bazana na ba facilité en termes même il y a investissement tant bazoya pour investir Namboka oyo bazala na ba exonération par rapport même il y a ba frais il y a ba douane oh bango tant bazo chabiloko na bango pour na quoi aider ba c'est celui-là que nous avons besoin les histoires de tel né père tel né. Non on s'en fout de ça on n'en a pas besoin omoni parce que ceux qui toquent la logique ce sont les Congolais nés des pères et des mères qui ont tué Patrice Emery Lumumba. Lumumba n'a pas été tué par Moutoumoko, Nenge Tchaniazolo, 50% ou bien demi Dakar. Des vrais Congolais. Nde Baboma Lumumba. En mercenariat, en sous-traitance, Naba, Ndeko Oyo, Tueba Kikepo Nabango, Lumumba comme un gêné Bango. Vous avez un et Zaba vrai Congolais. Nde bazo la mercenariat ya guerre au mona kisi la kate na nord et sud Kivu. Baza sponsorisé par le Rwandais Paul Kagame. Babulo kwa nozo ka ba ADF. Ti lelo, il y a rien qui prouve que ce sont les ADF parce que ba ADF wana ba banda kala ko bimdisa Uganda. Ba expert nyonso batala ba fanda baloba que non. Mouvement mon côté ya rébellion et koki coexister, subsister pendant autant d'années. Ba tupe ba kolaka. Baza pe na ba moyen te o ke ba renouveler minduki na bango parce que so bandaka na ba flèche le lokoma minduki ya automatique baza na ba moyen Robert aza le patron ba ADF wana eza bandeko na biso ba Congolais bazo travailler na ba Rwandais wana nde bazo bomba batu kuna na est des vrais Congolais donc question wana ya vrai Congolais ce qui te conditionne que pour na bonheur en beaucoup vrai Congolais je pense que c'est faux parce que tout prouve que vrai Congolais aza obstacle même pour ne connaît pas vrai Congolais. Alors, exactement que tu peux si feu vert na bapa ya ba ko diriger biso que au moko uti Rwanda uti boya non mais loi ya mboka o ezali mibeko ba bengi constitution et traita question wana ya congolité donc ce n'est pas opportun tchania uti États-Unis aye apparemment pas naturalisé aya ko bimisa loi moko puis a régler ba conflit na peut-être né dans les médias sociaux ou azana ngona individu ignorant ba risque o ya zo exposer mboka ba risque o ya zo exposer pe avenir ya mboka oyo parce que lelo ba congolais ba bima ebelé ba bala ba française ba bala ba belge ba bala ba américain bana wana malgré baza ba poto ngana uti na sali plus d'une vingtaine d'années na mboka na uti tango boyoka ki na 2011 émeute o le kaki na Bruxelles tango ba yiba biso victoire ya papa Etienne Tshisekedi mon héros émeute wana ezalaki ba né 100% te ezaki bana na biso oyo ba mama baza mususu muluba mu Congo abuta na mundele bana wana ba meti bangonde basala ba kaso boyoka na Bruxelles et belé parce que bana wana malgré babota mikuna ils se sont toujours congolais alors faut-toi corriger tes bana wana parce que Tchani Alale la moki un bonjour on lui a dit bon toi tu fais ça prends le moyen et puis il va non faut être sérieux dans la vie et il faut être politiquement correct. Voilà. Namoni tokomi na suka parce que bazo signaler biso déjà na réalisation mais nalingaki na mwa mokusu penza soki ndeko Papicho olinga akopesa biso makambo ya carte visa parce que yango pe kosala moto moko ya bayi bapanzisango bakoluka te bakofunda ye te ye pe azali parmi bato oyo bazali instrumentalisé to pe toloba IGF asalaki babimisi ba liste ya bato bayike po pasi eza poti na présidence président na bato ebele ofo balandela oyo baza kosalela carte visa wana soki tokolinga toyoka yo kolobani mpona likambo
Bon, omoni ngana se prononcaka na ba nouvelle oeza na ba fait oeza avéré. Parce que ceux qui n'a commis qu'on s'est prononcé na makambo eza na nous certifié té eza na nous sûreté, je risque ya ko porter atteinte na ba honneur ya batou msusu baza cité na makambo wana. Mais apparemment pratique wana ya ba visa ya ba carte visa eza nango illégalité. Apparemment d'après ce que j'ai compris hein, na o nazotanga na ba presse na ba réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai entendu même quelqu'un dire que ministre des Affaires étrangères, Maman Toumba ou Liboso, il n'est pas à la Kinango, et que le chef des corps, donc le chef de l'institution, à la Kanango, pour ne utiliser. Mais bon, je pense que justice est allée, justice est ça, Nango. Et si Kanaza un peu déçu par rapport à IGF, nous avons dit que IGF est commis au Babenga en français, police politique financière. C'est-à-dire IGF est neutre, même si les organes attachés, sont liés à la présidence. Mais IGF, il faut à la Kisakena, Moussala Nazosala, est totalement neutre. D'après cet exemple, Makambuya Covid et Yakawa, Bissonion Sotwebi qui avait de la fonds qui détourné dans le ministère de la Santé. Hein? Le ministère de la Santé, apparemment, il s'est posé un problème ou des millions. Et bon, mais aucune fois, tu vois que IGF, abeta c'était ou alobela makambu ya ba millions wana ya nini. IGF wana azape na mission akoki il peut agir de manière rétroactive. Dossier à 100 jours, hein, 100 jours ou 200 jours au batarna ba caméra, 100 jours. Il y a eu plus de 500 millions de dollars. 500 millions. O eza mbongo ya individuité, ya XY mbongo ya yonanga ba congolais. Eza ekendaka abu il s'évapora. La vitesse kamia na Félix na mama. Kombo wana faut pas nani alobarango ti lelo ngana mono ndena na ba journaliste opposition pena wa non non ya peuple souffrance à peuple ah parce que journaliste te o bibi no tango omoni na landi bino bien boza ba journaliste mais na comprendre déjà penchant na bino non 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 biso na penchant parce que omoni tango lobi pourquoi est-ce que le peuple a lobby que mbongo wana maman nanga utangi kombo pour na maman martata maman na kati émission mais na benka mutu boko azaka pembeni na peuple azolanda biso sikoyo na passe na motemo azoyoka bongo soki atelemi kaka akoye biso na mbongo wana kolenga kutu place yeke ota muso soki to lobby na yo mingi tozobangisa pe yo ta muso bozongi na yo mona bakango mais soko moni Vital Kamerhe lelo te bakanga esute te yango na lobby Vital Kamerhe lelo oloba olobi babu ezali babu ezali biso lelo yo bazolukisa bino poser makambo bandeko la biso muso bauti ko beta bango papa ale bolojwa presse epenge ba Chantal poka ba ko dénoncer que non ba pratique wanande au fait faut faire la part de choses ils en a ba fanatique au baza je dirais même envoûté. C'est ça que les options allaient. Oh que pour la bango ba supporta ka critique té. Wana baza ba fanatique. Mais nazo le bana sens que lelo pour na opinion na yo l'état akanga landela. Ce qui ba pratique wana za. Faut que ça la ka sinto dénoncer parce que toujours bundande pour na bi contre bilo kwa. C'est ça on a tuna musiyo ko mela to ko dénoncer les deux il faut na dénoncer en place la sala canalise. Barnabé azawapi. Barnabé c'est que ogo ebate bakambo ko lekala mboka. Non mais oui mais non soyons corrects. O botangi komona. Bakangi pe na boloko. Et pour lobaki likambo mama. Alobi likambo mama, alobi likambo oyo Vital Kamerhe ba vidéo ya bandeko na biso ya surtout ba journaliste parlement de bundenge bazofinga bauti ko finga amida na Kamerhe na moni Augustin Kabuya a boaki mbela ko gangela ba militant ke sengeli basala bongo te mais eux za première fois te pour malgré balobaka bongo ba continuer à te pour Félix a gangeli bango lobi boko tia bo continuer nga en cause pour la komi ko kele ko zinda Kabuya gangela ba taba tani afingi bango alobi gangela ba mbwana mais eloko to ko lobani to ko ba papa là je te dis la vérité le problème to ça na mboka ezani parce que biso to ça ba investigation mboka problème na biso ezani ezake tangu to ko loba bo solo boy ça devient un problème pour la Félix. Te bosolo est un problème te. Problème est que tant aux olo babo solo aux en orientation politique. Il y a un des problèmes. C'est-à-dire tant au lobby bosolo, au moins nga maramna loba. Nga pe nazolo babo solo te. Te yozo mela. Te. Nazolo babo solo. Mais bosolo nangai. Bosolo nanga est en orientation politique te. Mais ndenge na comprendre bino. Beaucoup plus côté na yo. Bosolo na yo.
mais ça a orientation politique. Parce C'est que quoi ça moi peuple. passé? Bon, nous tenons ça un peuple, oui, maman aussi. Mesdames et messieurs, comme il y a souka, il y a émission la biso pour Kolanda biso sur Océan du Congo Télévision, puis sur Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Moi, les autres, vous avez qui n'a sengo. Il y a quoi yamba pour Nabino Papicho Olenga, il y a Zali Moko, il y a Bayi. Non, c'est pas la nengo bengango. Osons le Congo. Osons les changements. Osons les changements, pardon. Il y a des Azala qui invité Nabiso ensemble na maman Océane, ceux qui Bakongo mani baïke basusu bakolingata mususu te basepeli na makanisi na yo basola na yo na nzela ya singa bakozona numéro ni Babenga yo. So babenga et puis ça n'inga si. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à nos partenaires Nyonso, il y a maman Tatiana et surtout na maman Emiline Zemba. Il y a tous Pepele Ambetolo. Un grand merci. Nabino Nyonso vraiment. Naibi Kebozali Bayi Kebino Baibolanda Kabiso. Na équipe rédactionnelle il y a Réakopé Océan du Congo. Trokuta Nabino na mikolo mizali koya maman Océan Malobomboka. Matondo mingi vraiment na banzi ba matatana lobi wala vraiment tozalaki na mwana mboka. Maman Océan. Papicho Olenga. Elle est terrible. Vraiment tozana mingi oto kosola na ye kasi lelo to fongola ki bongo pena ye ya moto lobi. Nzambe ya lola batela bilo vraiment équipe nyonso technique wana monika buya l'homme puissant na sima caméra la moni bongo mikandeke andeke ya likolo aigle. Vraiment merci d'abord nyonso bolanda biso penza bolemba te toza ensemble JKM. Tous à la Longo. À la prochaine.